baotambwaka na makolo choix eza te omoni nzela ndenge eza boye nzela okoki obanda okotika na entrée kuna oketi pompage donc okoki okende pompage obimeli so ti ipene donc nzela soki ezalaki na bon état donc okoki ofacilité bato ya kotambola abimi koto aketi mpe azongi bon aire mosusu ozobima boye embouteillage na matadi kebala donc esemble bato difficile donc tosengi kaka ke babongisela biso nzela soki bakozala na volonté ya kobongisa po RDC bakoki odivize yango te awa nyonso eza mabele ya RDC place oyo bomona nyonso ezalaki bandako ebele nyonso ezalaki bandako ebukani nyonso nzelo na banja ekukisi 3 ans bakipaka biso te itine nzelo tozotala kaka boyi bakunzi nyonso ataka bila tikaki topesi rapport rien mais toza na mawetro population ebele vwandi koto cité munene mais bazokipe te tozoyeba te bango moko bakunzi soki bazoleka awa soki bazokende kopesa rapport ubie bazopesa te te mawezali parce que nde toza boye eloko ekomisa biso mawezaka érosion oyo do ekomisa koto Zamba Telecom do soki érosion oyo kombo nango yango wana te kombo nango eza yango te eza kimbondo mais soki ekomisa ngo Zamba Telecom eza pona érosion oyo esalema boye esali mbula combien déjà érosion érosion oyo déjà umeli bambula poso totali bien ancien président Kabila atika kiango to lelaki pe ke babongisela biso libulu oyo me bakipaki biso te bamona biso ka neti tozana biso banyama Merci beaucoup Bandeo Balandi à club.com. Tous abonnés à Nzela, tous à bon reportage à Nzela au Bomoni. Les abonnés à Koti, Minkoti. Les abonnés à quartier Mitendi. Nyakomi na monga fola toujours dans Nzela où ils en a itamouro ya mabe. Aux hommes na bilumo na bilu. Bazo souffrir pour ba mettre un peu comme mema batu na kati Nzela où. Et puis to kende ko sala reportage mingi pour l'érosion. Érosion et kaboli Nzela en deux parties. Alors ba habitants bazo koka vraiment ko tambola loinge singilité et puis ba chauffeur pe baza na difficulté ya ko mema bongo ba client na bango ti na lien na bango ba ko yipa ko komati na arrêt de bus donc ba soki vraiment bon na nzela donc to so na nzela bino mo mona bilili et puis to ko zope ba interview ba to belé ba beta mbela na nzela oyo ba fotaki ba député ebelé mais jusqu'à présent ata député moko azongité bien que musala ba député ils apprennent bon sa banzela te mais au moins ko lobela bango na kata assemblée nationale pour bazo solution na kata nzela oyo et beaucoup ba population ebelé je vous dis en tout cas pour comprendre te pour preuve ba famille ebelé baza victime ya ba destruction na kati ya nzela oyo pona ba érosion yango to ko la population oyo ya quartier Zamba Telecom ba benga pe Zamba Telecom na commune Monga Fula ou bazana pasi mingi ya nzela oyo za neta mabe restez branchés en image bokomona ni to sona bango puis ba pesa biso makanisi na bango pour te solution ezoma na kati nzela oyo au population beliza ko souffrir. Les sens terrains ont continué à nous balandi tout ça bon on a quartier Mikoti na lobaki na Zamba Telecom en tout cas ba population est belé koto ya to bino to so papa pe explication nzela o ndenge komi na eta oyo ba ni ndenge nini pe loto koma na eta o papa mbote papa yo fanda koto na vandi koto nzela oyo ya Zamba Telecom oyo komi bo ndenge nini tozo mona pasi trop vraiment bakunzi bango moko pe balekaka awa bazo mona pe et puis mituka na bango po eleka ezo sala pe matata kutu bazo bebisa kutu babalabala cité ezo kuka kuleka te mais ata mituko ya mabanga ezo kuka kuleka te puisque ba camion na bango wane minene moyen leka susu ezate population ebele vwandi koto mais eloko moko ezo sala mezate c'est là où c'est kobela ni kufiboy nzelo na banja ekukisi 3 ans bakipaka biso te itine nzelo tozotala kaka boyi bakunzi nyonso ataka bila tikaki topesi rapport rien mais toza na mawetro population ebele vwandi koto cité munene mais bazokipe te tozoyeba te bango moko bakunzi soki bazoleka awa soki bazokende kopesa rapport ubie bazopesa te. Merci beaucoup papa. Mawetro. Merci beaucoup.
Toujours continuer toujours na ba habiter un côté à quartier Mikoti, toujours maman mbote hein. Mbote papa. Maman bonne santé. Santé za malamu. Moi fandi côté na kata Zamba Telecom. Oui, na vandi côté na Zamba Telecom te mezali déjà cité c'est fungwama commune ya Mongafula. Très bien. Donc toza na Mikoti to mitendi. Te mitende za libanda toza na Zamba Telecom maman koko. Maman koko. Maman yebisa biso etenzi la o seli mbula boni. En tout cas, état ya mbula oyo eumeli depuis 2000. Ndenzela oyo ebeba. Bon, elo nazomona pasi nazoka moi. Ndakanisa zomona ba moto ndenge ezoleka boy. Ba moto ezoleka boy so pusa liboso nzela esi ebeba. Roger zakuna mitukeleka sute. Donc place oyo ekomi arrêt. Oh otobiki arrêt kuna likolo. OK, arrêt eza na terminus kuna likolo. Mais ko mitukezo leka te tozo souffre. De awa ti terminus et singa biso combien de minutes? Awa ti terminus c'est à 15 minutes oko koma likolo. Donc c'est population bazo souffrir population. Population zo souffrir. Transport tout d'abord ya nzela oyo koma passe. Ndeti biso ba commerçants se débrouiller to teka na nzela oyo. Oko bimisa biloko kolio ko même sata la moto faut ko matala ba 10 000 mukie. Ozomona. Donc tozo souffrir et bandi kala ba luka solution. Bino boza batali bosote. Bino donc boyaka na bino kaka boyaka na bino to yaka na bino boyaka na bino. Dernière minute awa to grevaki. Mituka o pendant la journée kota kate. Mituke kota kate ni chauffeur moto pe kaka moko motko. Sikoyo cortège moko yaki awa. Bandimaki balobaki ba memi rapport jusqu'à présent tozo solution moko ti. Est-ce que ba kondi déjà ba yako vise bino koto ba kondi bango moko to mona ta ndenge ndenge muta zakili boso to ba député bo vota wana est-ce que ata moi tout ba bete bino koto? Et le côté na yebité hein cité oyo ba yeba ngo be ba yeba ngo te. Cité oyo ba comprendre ngo bien ba comprendre. Mais tozana nini vite quelque part ati ni atango fort wana. Tango fort pe atala tanzela o. Tango fort et loko. Papa, voir. Je vite ba koto mako. Akolo. Omoni ba moteur oyo. Soki telemi na bolingo ba moteur loko baza ba fan na bango, ba fanatique na bango, ne ba memaka bango ti na terrain na bango kuna. Vous comprenez? Donc toujours et loko nazo senga ba mona pe biso. Batala pe biso tozo souffrir nzela ezate. Alors eloko etikali ata na route principale oyo ataye mukonzi mboka mukomso ko kama oleka te. Tokondimaka to kufa. Cité nini o ba mona kate. Cité nini o batala kate. E bandi pe kala bana classe bazo souffrir ba otambola makolo. Et comme il risque déjà tozo koka souté en tout cas bozwa solution. Ce bozwa solution te moité. Et ça mukomso pendant la journée mituke uta ba Congo ekoleka te eko uta Kinshasa ekoleka te donc toko tumba ba pine to kanginzela oye koya eya lokola botiela biso mama Lili colonel depuis na matadi kibala nguna tonyoka marato mona pasi so to greve te toko talela e touro ozo comprendre toko tel en plus tozo souffrir arrêt lokola suka awa to teka terminus toko ka soute tozo souffrir to fongoli wenze awa wenze o to fongoli tozo débrouiller na 100 francs en plus batina bata l'état sous ya ticket à cause d'Anzela tozo souffrir to futa ba ticket 200 par jour 200 par jour toza na wenzete alors bon luka solution pour Anzela oyo. Merci beaucoup elenge boni bien ve kumba moto nga kumba moto na bula na nzela ove ba bibino botia ba to cher te biso atoni ko mama kastala na tayo moko zomona nanu tala position nzela na nezali to na kanda uta makasi na ve basundola biso quartier loko yebante me kanzela ozo kota mbongo ebele na gouvernement quartier basundola ba konzebele ba vandi na quartier ni bande balandi ba olani to na quartier ni ato na Telecom na Zamba Telecom encore kombo na mama koko encore kombo ya Zambelanda ya batela basundola biso bo terra vite za awe bajouer bazoya makolo oyo zomona boye po elangana nutezele lango mona atokoleka tata bakamina pambe ko tambola te tozoni okama to mona pasi babosa na biso tonene turo si to kosa désordre kuna prince ko ya to koboma ye to kolinga biso to kufa ka to tikala bo ebela bakonzi baza awa bavandi awa ba général ndenge na ndenge tala nzela to tambola nango tala pasi biso mota to mona. Merci beaucoup ndeko siko client mbongo yozala donc moto to cha cher te poni nzela tout doit tikala suite so comme kuna mona rosa munene kata na kuna to koma ko mata bo to koma ko baluka lokwa ba mo sundeni babosa na biso. Moto papa chauffeur Mbote. papa nzela oyo bozo souffrir boye bosinga na leta nini
nzela leta abongisa biso nzela to nyoka mi fort mi tukezo kufa biso asa effort abongisa biso nzela po tovanda kimia esali bambula boni mbula ebele depuis nzela ekufa mais depuis érosion esali liboso bakonzi bazoloba nini tomona na réaction ya bakonzi te tozela bango baya kotia baengin awa esa nzela. Merci beaucoup papa. Ezala te papa. Ndeko mbote bandeko balandi bazolanda de partout awa tozapi toana komina monga fula na Zamba Telecom. Tomoni érosion munene oyo ebandi ndenge nini? Bon, omoni érosion o vraiment ebandi na se. Vu que misala basala ki ebandi première fois basala ki on a ba chinois. Vu que conjonctif mboko na biso babimisa ki mbongo ba pesi. Moleke basala misala vraiment na suivi ti na suka. Suivi ezalaki te. Otala katera se moko ya muke, j'espère so pusani kuno komona ngo. Ya katera c'est vraiment oiza insuffisant. Vu que population quantité à mai ezalaki muke mais ekomaki na suka te basalaki bassin. Ba longola sable te tango bassin wana débordé. Nde bukani ebandi so en zéro ebandi komata. Mais depuis érosion ebandi bandako ebele bukani koto. En tout cas vraiment bandako ezamo mingi bukani. Yana ndeko na biso moko soda zana se wana. Atonginda ko crepsage nyonso batol babeti ba porte tie po ya ko côté érosion alongoli nyonso vraiment pour le moment. Tomoni pe érosion e kaboli nzela oyo na nzela mususu wana. Alors par rapport ya bino nde tomoni boye, est-ce que zo pénaliser bino te pour na moyen de transport? Bon, vraiment ndeko pona kawana. Toza vraiment na souffrance makasi pour na problème nzela. Do sotali nzela oyo ekenda jusqu'à tel point tina pompage kinsuka. Soki l'état vraiment zana suivi. Oleke ba remorque et que n'est toujours na centre ville. Et koya ba bongisi nzela oyo koti tina pompage bimi ko nous vraiment à l'aise. Et ko diminuer vraiment que non ba accident moi boye bazela makamwani rozala te pour na embouteillage. Betambela na ba konzo bazotala yo na Kinshasa pe na Libana mboka. Merci vraiment pour na kawana. To senga kana ba konzi. Bino moko bomoni. Avant que tu commences à un moment où parce que 100 jours ici, bon, tu commis déjà si tout va bien et ça sogi 110 jours les loso 111. Mais à tali ba côté musu côté à talité. So tali côté to vota qui est même quel que soit ba député, ba leka qui to voter bango me banda ba kenda ki ti lelo. Mande ko sila. Redi ayemba kango ke manda l'état pe silaka. Très bien. Ba kolia ba komela mais soki sili, ba oza toujours na posa ba voix na biso. Ba ko sabino so ba polo. To ko mais la fois passée quand tu baki na ba polo j'espère au moins na bandeko nyonso au moins na polo image ezate sotali bando banditi koto tozoki ba polo te ba banoya bazoloba na mbongo te me bopesanga ba voix na bino soki na leki na koya na kosala bino érosion eloko liboso même ndeko lézère bolimisa nde na tangi kombo na ye ça ne dérange pas ndeko lézère aki to senga ki polo te totalisa ki toujours kanzela amoni abibo votenga soki na bimi na koya awa banda leka ki ti lelo koto a comité iloko wana ezotikela biso tâche na motema yebake mutu abomi papa na yo soki ba biso ke ye wana okosala ka effort ke non so na kola mwana mobile na kozongisa. Très bien. Bango ba yeto voter bango baleki bazoya te etikali biso tâche à la prochaine baza toujours na posa ba voix na biso ba komona o biso to ko répondre na bango na moment wana. Merci beaucoup ndeko. Merci vraiment. En tout cas toujours continuer toujours na érosion oyo awa na Zamba Telecom. Bato ebaki belé a bande ba voter bango. Kinshasa na ba toujours que Kinshasa ezali Gombete, ezali Kasavu Bouté, ezali Limetete. Kinshasa pesa na Monga Fula. Quartier commune Monga Fula pardon, ezana bato belé oyo baza koto mais bazo kipe bango te, toujours bateza pona nini. Alors population pe ezali a ebelé pona ko beta mbela et pas ba kona mboka par rapport à érosion tozana papa mbote. Mbote papa. Papa to moni ozotambola makolo boye pona nini papa. Bon, tout ça la difficulté parce que érosion est salami en zélé ça qui a malamu banda érosion est salami ya on comment peut ça passe transport zo suka musika tozo kita to mata makolo. Est-ce que population koto pi basé ebelé
population ezebele koto nyonso place bato bazali bato pe bazotonga bakoti ya sika bazali pe bazotonga ti siko bazali mais eloko soki komoboma biso koto nde ezaka makambo érosion oyo. Est-ce que érosion pe bote bien pe ba problème mususu ndeti ba mai ezate courant pe ezate eza na problème pe ya mai courant parce que toza koto population ezo donc déclarer pe quand même pe mai toza na mai te mai eza pasi bato basali ba forage na mfona kotoka mai il faut bidon moko ya 5 litres ko futa mbongo donc place nyonso ezo pesa biso pasi gouvernement population atala pena population ezebele koto toza na besoin ko vanda pe bato baza na besoin batonga mais nzela ndenge bukani bo ntoye ko pesa passe. Betambela na bakonza mboka papa bazolanda yo mingi na président de la République. Yango to sengi na papa na biso mokonza mboka ata la biso pena likambo oyo parce que banda ko pezo kende réseau ndenge zo timuka bo ezo memati banda ko pe ko kende ndenge nzela ekufi ezo kota ti na ba parcelle pa ya bato suka nyonso bato nyonso bazala lisusu te koza déjà pasi ndenge bandi bo efali balukila biso solution ba bani bakoki kosala po population ezwa mwa kimia koto. Merci beaucoup papa. OK, merci. En tout cas, toujours continuer na bandeko bazebele to moni lenga za. Bonjour ndeko. Bonjour. Boni santé. Muke na. Mawa bwendenge nini? Te mawezali parce que nde toza boye eloko ekomisa biso mawezaka érosion oyo. Do ekomisa koto Zamba Telecom. Do soki érosion oyo. Kombo lango yango wana te. Kombo nango eza yango te eza Kimbondo. Mais soki ekomisa ngo Zamba Telecom eza pona érosion oyo. Esalema boye. Esali mbula combien déjà érosion? Érosion ODG Oumeli Bamboula poso totali bien ancien président Kabila atika kiango to lelaki pe ke babongisela biso libulu oyo mais bakipaki biso te bamona biso ka neti tozana biso banyama koto te makeza zamba nde yango wana neti problème mai tozaki na tio moko eleka biso awa mai ekota ekenda tina ngambu kuna me banda libulu o esalema tio wane katana do mwa ekute matata ngomba kunezate do to suka na posio wana tio kutu ya kala ba Belge batika sikoyo ba chinois ba yaki ko rêver mwa mukeke tio ezali balekisi mwa mai mais mwa mai yango pe wane bande ko suka ka quelque part awa bande érosion o esalemi mwa pe mai le kasusu ezate do na perte mai na perte courant na taneti courant de vandiboy. Donc nangolo nzambe ka somo yibia ye akokata place wana kati kuna koto sous c'est comme sous grave. C'est ça. Donc c'est alors pour le transport bandero ba fanda kuna na terminus kuna bazo suka ndenge ni. Donc batu ba fanda ndenge biso to vanda na terminus kuna soki okiti na makoko kuna bakiti selio kuna omati makolo ti okomi na terminus wana olongwe su na terminus okesu suti na ndaku na yo na ngudibaka na se. Ngudibaka eza kuna na se pena ya se. Donc faut tambola trajet wana makolo atoza na poso bima 5h mais 5h ango ko sutuka ti okoma na reboye 7h de betaki. Donc c'est que passe pena ya makasi eza surtout pona mambo transport pona biso pena passe eza. Merci beaucoup. Souffrance peneza makasi. Merci beaucoup ndeko. En tout cas, toujours continuer toujours na kati ya érosion o eza bongo na kati ya Zamba Telecom na mitendi ezo sala pasi bandeko belé baza ko s'inquiéter toza pena ndeko na biso awa ndeko bonjour. Bonjour ya mukena lingina bakiseza boye nzela oyo centre vite ezala koto e komi na pasi pe po ba joueur ba leka ba joueur bazo ya makolo au moins te keza mabe ba joueur bazo représenter mboka bazo sala la honneur ya mboka bazo ke makolo un jour ba pays mususu bako ya te ba osala entraînement même na centre vite ba ko leka ndeni ba ko seka pays na biso ndenge ba joueur bazo ke makolo eza à part érosion ba difficulté ni bozana ngo koto ndeko ba difficulté za ebele ya mai ya courant o tuzo nyokwama kolia koto rekota kolia matadi bala wana ezoteka mapo koto ba jardinier baza bao bazosa ba jardin na mai bazo matsa biloko yango zosa rete matadi bala eteka ba ndunda ba nini yango koto nde eza côté zo fournir biloko kolia betambela na bakonza mboka bazotala yo plus précisément na président de la République na minya koloba te na yebisaka mokonzi na biso ya sika Félix Antoine Tshisekedi aluka ba position nini wa kosala po nzela oyo babongisa po ezwa biso facilité ya koleka to sala ba marché ndenge ezo senga. Merci beaucoup ndeko. Mwana mboka mbote to ça mwana mboka bazolanda di partout to précisément na Zamba Telecom ana toza na Zamba Telecom nzela ndenge beba banda ndenge Kabila zaki na fonction nzela beba ti lelo donc moya koleka eza te donc vie komi na pasi tio ya mai yango ndenge bomona ekatani bo so mai bozotoka mai wapi mikolo mai ezotoka mana se procès mais okyo ma 2 heures tio okyo sekuna
na se kuna okokende 2 heures pause bamai ozwa ba 14 heures donc semble penza bato très difficile. Alors courant situation ça ndenge nini? Te courant eza mwa stable malgré que ba courant ngwa koto mais ndenge ba installer ngambo mususu nde batiaki ba courant prépayé mais ngambo mususu nde kotina ote. Alors pourquoi alors par rapport ya transport ya bandeko ou ba fana mi kuna na terminus pe na site moni ba transport zo suka kuna likolo bazo suka ndenge nini? Ba otamba kana makolo choix ezate omoni nzelo ndenge eza bonzelo okyo bando kotika na entrée kuna oketi pompage donc okyo pompage obimeli so ti ipene donc nzelo soki ezalaki na bon état donc okyo facilité bato ya kotambola bimi koto aketi pe azongi bon er mosusu ozobima bo embouteillage na matadi kebala donc esemble bato difficile donc tosengi kaka ke babongisela biso nzelo soki bakozala na volontaire obongisa en tout cas pour RDC bakoki diviser yango te nyonso eza mabele RDC place oyo bomona nyonso ezalaki bandako ebele nyonso ezalaki bandako ebukani nyonso donc epesi bato pasi. Merci beaucoup ndeko. Merci. Chofa mbote. Ouais, mbote papa na ngai. Pour bonne santé. En tout cas santé kimia na ngolu ya Nzambe. Ah toza bipo. Awa toza na parking ya Zamba Telecom mais tokoma su na parking te tokoma suka na belia pour na problème ya nzela. Nzela esali boye banambula boni. En tout cas tokoloba après tokoloba ta ba 7 ans ba 10 ans pour depuis kala biso to ba chauffa depuis ba 2006 to banda obula nzelo et wana transport eza nanu ba 450. So le transport comme 1000 fois mais to comme ça ba client na biso tina destination exacte tokoma suka sa ba nzela na ba client ba koma ko nyonga fort donc l'état a la biso solution nzela oyo po ba client na biso bazala à l'aise tozu ba on a destination i peine to comme si ba on a destination na bango ya Zamba Telecom. Est-ce que ba condition de ba nzela ou ba conduit plus précisément bourgmestre ya commune ya Monga Fola Olivier Saya? En tout cas ndenge za boye ba bourgmestre ba sa misala bien te ndenge za boye biso ba chauffeur to nyokwama ba camion oyo eza ba camion moko to ko tsakona ba nzela ba fonctionnement te po eza ba taxi ya na se faut ba sala biso nzela za lix po ba tomei ba client ba komi à l'aise ba zongi à l'aise na biso mo ba chauffeur ta to ko mo nyokwama boye ba nzela so bilia biso ba pine tandis que to pesa ba marai tandis que to pesa ba mbongo pa ba aseko faut ba solution te na nzela biso pe ba chauffeur to ko na système ya demi terrain. En tout cas merci beaucoup ndeko. Ah merci pena papa na mwana mboka mbote. Mbote papa, azizi ko nate? Mbote na olisusu. Mbote papa. Kombo na ni mwana mboka. Kombo na ngai Aseko Jean. Aseko Jean to awa na Zamba Telecom ko tala nzela na bino. Mbela na yo ezani pona ba konzi ya mboka na biso basundoli bino mobu ebele. Nga loko liboso na tuni eske biso ko to ba yeba biso to ba yeba biso te. Ba yeba biso te. Ah biso to sufi tala nzela. Makamunyo so tu ya passe tande to telemi nga kala temi kote musika tana na parking kote zali siko ba konza mboka ba mona biso tete koto ba yibite. Est-ce que déjà ba beta ba tour déjà ba konza mboka ata bu remercier bina Monga Fola sia ya déjà ba yaka na bango mais eloko mo ba sala ke zate donc siko to linginde solution monana. Alors ba député bo vota ata moi tout te pour la situation pour remettre pono mena bakonzi babeta na bango tout banda ba vota bango bakenda na bango na bozuna bango koto biso kipaka biso te pesa mbele pa bakonzi bazolanda le partout na mokonda mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui to tibongo na érosion eza bongo na Zamba Telecom aussi si reportage na biso tozozonga to la sabino toujours été Weza skonzela kubimela ti na route de Matadi na route principale. Boki mbela ya bandeko bafandi koto na Monga Fola ndenge babeti baza ya kolila makasi par rapport à situation nzela na bango. Je vous dis que non baza na difficulté makasi pe pona mai pe pona courant parce que vu que nzela depuis bukana mai ezoko masute parce que batio déjà et katana mai ezoko mate. Bandeko baza na passe ndene sabino toujours que Kinshasa eza gombete, Kinshasa eza kasavu bouté eza limité, eza ba prince bazoko sa ko sabino na tina ba réseaux sociaux, mais Kinshasa eza ba réalité ebele, ba réalité ya nzela o bozomona o to tambo na pasi oyo, ya on to zo na minute. En tout cas, bandeko balandi, parfois ça fait mal kota la bongo ba konzamboka, ti siko bazo réagir té ba débité koto ba vota, ata to ba beta raté pona au moins kota la situation bandeko et puis comme la bongo ba konzi. Donc bandeko belé bazana besoin lisungi mingi pona nzela parce bazo tambola des kilomètres na makolo. Alors nzela zanzela mo mulai mais plus bazo suki sa bango, ils en a distance pe po ba koma na kata wanda kuna bango. Quelque part après to zape na centre vita, place ba jouer à vita, ya présente en fort
bayaka bongo ko fanda ko s'entraîner ko côté internat pendant ba préparatif ya match ya minene nzela ngo yango ekomi na kokoso bandeko moto nde bakoma ba kumbi na bango pona komema bango ti centre ezali en tout cas Francis Wala asungi biso na ba image kitoko pe au sentir son par rapport ya ba interview ba tebele eza toujours kitoko à la hauteur club-toujours.com nde toza pembeni ya population na figi na biso ya sika to relaxa bino ba réalité oyo congolais za ko vivre au kino za ko vivre alors toza na kata province Kinshasa mais to kitapeti na ba province oyo misusu ba Congo bandundu to kita toujours na appui na bino bandeko balangi so ngo mona ba réalité ya Kinshasa en tout cas bo appuyer pe biso na musala aujourd'hui innovation aujourd'hui pour la ba réalité za ebele mais parfois aussi toza na moi difficulté ba moyen parce que ba moyen eza un peu difficile mais toutefois nyonso o eza nzela bozomona nzela za kokufa tala siko photo dévier nzela parce que kuna moyen te dans ce que kuna bangando ba mela biso pamba en tout cas papa de la nation Kinshasa eza ma mebele eza ba réalité pichu mangaya Kinshasa eza ba réalité belé bino bando balandi mama Emily Nzemba Kinshasa yango oyo linga toujours kotala koyoka pe komona yango Kinshasa eza munene population mingi ndeza kotoyo bato ebele ba profena bango kotonga banda ko kotoke ko futela pour ne pas bafingama to batongama par-ci par-là bandima na bango kusuma mama bele kotoyo ne fiske lelo soka kufi atikela pe bana na ye po bana ye pe badonda mama bilango menzelango komi ko buka susu ba aveni komi ko buka banda ku érosion epai en tout cas difficulté à mai epai bande ko belé baza un problème sérieux restez branchés sur notre site et sur notre chaîne club-toujours.com Francis Wala zaki bongo na sima caméra pour na bilili kitoko merci beaucoup musala toujours qui est toujours liboso pourquoi pas à Herman Ampoyo na machine papa de la nation mtasali supervision makambo nyonso en collaboration na madame Pichu Mangaya merci beaucoup na chauffeur na biso kumi biso pour Mississippi en tout cas abido tout libanga yango na pour Mississippi na Wenza Matadi Kibala bande ko rester branché bientôt la peto sur la bino pe Wenza Matadi Kibala ba réalité kuna maman Emily Nzemba na Londres na bande ko ne so diaspora bazola na biso restez branché quant à moi je vous dis bye à la prochaine restez branchés sur les réalités de Kinshasa au revoir.